ça le quoi la fille nazaki na ye abosani nyonso batan o tunga na pasana ye po futanga o yo futanga ye tozane ndako moko mais atrisha ngai mais iloko esali pona lo baké atrisha kanga parce que nga moko na kanga ine to lo baka franco de li dans les ans azobeta li solo te mais ya nga moko personnel mais so comme na niveau salango même avenir ozala mobali na palais mais obimaka na mobali moko boye le même avenir nazaka suivant soki na komi na palais na linga ya mobeta moto na coin na fani na zomi loko na ya pio na zongi na lali et tomba que ton aye et ko fa na fait na balabala à 23h le même avenir namoni maman ya mona nanga wana azobima na lopango moko boye ka le même avenir na biso surtout ngabimi na porte alataki bon réaction na ye on na monela ki parce que ya zaki na éclairage na zaki na un peu moi mugile zaki na porte na azobong sa robe na ye bien azu foulard atie na mutu na saki adef sabiloko rien na ndo beta ye liboso ya porte na biso lopango te son ofutela si na parcelle wana et bato bazaki kutu déjà kolala na lopango na babimi pimi na ba porte maman mo abisingo abino fio ayaki déjà bandakala et puis ndako azobimila place azalaki studio o ezake ofungoli porte omoni malaboko mbetu na epana yaza na chambre salon akomiso afandi ozwaki temps ya koluka koyeba mbandango il est peut-être ça un bon belé tunaki te vie non le type a question ça commissionnaire ya ba palais pour ce tolobi to kena makambo susu peut-être il fallait bisangai so ça que te mbaye na ngata la boye ma place muso ça boye peut-être tu vas arranger ba sengela ye pardon en tout cas na bisa basala nzambe na ko jamais ko décevoir bino nous avons père na biso mais ce que ça là qui peut-être basala ki ngoyo papa mais éviter na muso ngombo ka bible donc tu as quand que peut-être à route sans appel mbeli toi c'est une personne blanc na kofi oui parce que c'est à bominga déjà si là je yo ki na moto nga na yebi fi na yete le temps d'esprit nanga peut-être on azala nango yo yebité tu vas aller là-bas au Kei au sali au sala pour suivre pas na au sali au sala au kanga ba faire nango kangi pe makam nanga dans nazala kana ilo mona tamla on na vie nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur eya na posa lisungi na bino tala mosala monene ezosala mpona bana tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to nango posa un euro no to nango posa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to a besoin lisungi na bino ba numéro eza se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino.
Très chers internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend. Alors, vous allez commencer à nous suivre. Un grand merci à l'équipe technique de Tonton Jordan Panzo et bienvenue dans votre magazine Vérité et Réalité, culture de l'excellence au rendez-vous. Nous sommes toujours là pour vous informer 100% émission. Donc, 24 heures sur 24, nous sommes toujours là pour vous. À la présentation, vous avez Brandy Diba. Double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, TGV Vitesse à famille, la princesse de la presse congolaise. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez à la cloche pour ne rien manquer, commentez, likez, partagez votre magazine. Merci beaucoup à mon boss Alain Deli pour l'orientation. Nous sommes toujours là pour vous. Alors, comme d'habitude, vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est payant? Est-ce que comment faire pour venir présenter son problème, nous expliquer, nous exposer votre problème? Alors, votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision avait ouvert ses portes pour vous, pour que vous puissiez venir. C'est vraiment gratuit. Une fois que vous nous contactez, nous allons juste vous indiquer le lieu où nous sommes situés. Nous sommes toujours à Kinshasa. Alors, vérité et réalité, mesdames et messieurs, culture de l'excellence au rendez-vous. Dès que vous avez un problème, vous avez un souci, au lieu de vous avez un thème, vous avez un problème, nouvelle tendance télévision, vous avez un problème, et vous avez un porte nango bandakala. Vous s'inquiétez, vous avez un problème, vous avez un posa, ya koleka na TV pour na ko expliquer ba réalité na bango biso toza wana pona bino et puis to ba na commentaire ba o nyoso ba tamba commentaire pona ko finga to pe pona ko dénigrer to pona ko se moquer to pona ko seka. En tout cas botika bizaleli wana parce que chaîne na biso eza chaîne moko vraiment oyo ezopesa ba éducation oyo ezopesa ba information ya malamu na sima na batu oyo bapesaka makambo na bango ezalaka po ete biso banto baso to tikali na sima to ba kozoka mayele to pe boanya to sagesse na sima ya ba problème na biso. Merci beaucoup à dire quand souffle ki dada azalaka on a pu pour le partager vérité et réalité magazine na bango. Alors je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec notre invité. Sans plus tarder, je vais lui dire bonjour et à la fin et juste après, nous allons connaître et comprendre qu'est-ce qui lui a amené ici. Alors, sans plus tarder, on a déjà coupé ça. Invité Nabiso Mbote, Bongote Bakolanda, Nassima. Bonjour, papa. Ouais, bonjour. Merci beaucoup, Ndenge, Ozui, force, topé, courage, Yakoya, pour partager Nabiso, Likambo, Oyo, et Zoakiyo. Vraiment, Toké, Koye, Bata, Kombo, na, communauté. Ouais, comme on l'a Jonathan. Ok. Jonathan, donc, non, tu juste un peine. Ok. Ok, c'est un peu ça. Ah, merci beaucoup, papa Jonathan. Papa Jonathan, li solo nini oyo au bombeli biso pour la vérité réalité. Ok, merci d'abord na personne merci et na magazine a bien beau donc ceux qui ils osent à la moni que tu vas comprendre que non il a déjà peut-être na mboko yo va souffrir une autre part. Merci beaucoup. Donc félicitations à bien et puis chaîne a bien beau donc ça va. Merci. Donc c'est juste ça le solo c'est vraiment un peu moins choquant. Donc pour nanga donc les apena ya vie nanga moko. OK. Jonathan oyo non tu confie qu'on pas même en 2 ans ici. Donc nous avons une victime. Il y a ma bé donc sur le solo on a bête tango. Nous avons un regret moko boy. OK. Et on s'appelle que noté parce que aux ana moi si on a parlé. Et moi si on azana moi na yo. OK. Musalanga na sala raisa peut-être oyo na peut-être na rôle ba musala sala. OK. Eza bato yo quand même ayo le soki ozu moi si ata obali été. Mais ceux qui quand même osala ki moi geste mo pas na bango. Voilà. Ozu bozo fana ndako moko. Na pasi. Na bisengo. Il faut supporter. OK. Na to zala na moi si na ngai il faut na loba dizo moi si na nga. Oh, les deux familles na bango na ngai to yebanaki. Oui, donc to yebanaki vraiment et puis bataki la fille na ndako. Donc pas na nga na ndako. Afanda na ngai. Moi na botami. Mais dans mes grandes surprises, n'a ko comprendre que la fille oyo ngai na kendaki ko s'engager na ye. Donc na robenga ye azandoki. Ya vinanga. Si. Asa pena ndoki ya vinanga ye
Et na s'attendait qui te peut-être te comme on a niveau au loto comme nango. C'est ça. Et loko les a basi kaka. A to saleli nyonso. A to sali donc nyonso ko sala. En fin de compte, a ozom solo kaka osela ngani. OK. On a évité ce qu'ils allaient kaka basi. Pour prendre biso mibalo au monde ngote. Mais attention mais moi sango kabelo, sali soki nini dona suka so boya ni kalbaga yo sela ngani na vie. Mais bosani babilo ko sela. C'est ça. Eza lokwa la fina zaki na ye. Abosani nyonso. Batan o tunga na pasana ye. Pa futanga o yo futanga ye. Donc en futanga ye mon nez pardon les singes. Mon nez les singes. Tozani ndako moko mais atrisha ngai. Non, ça n'est pas le monsieur vivre dans bango. Donc on a évité. Ouais. Si ma téléphone aye, oye bagatrisha gayo. En tout cas, nga téléphone à moi c'est na simba ngote. Et sonara vous ensemble. A Rosa na ba relation na ye, ba famille na ye, no contrôler ngote. OK. On a pénétré ndenge nanga. OK. Mais il ko sali pendant le baké. Atrisha kanga parce que nga mo na kanga ine to le baka franco de lit. Donc ça nazo beta li solo te mais ya nga moko personnel. Tu na kanga ya franco de lit. Moni moi si muso so rosa na amso na mamle moko sala. Sala ngata en dehors. Mo bala yebate. Mais so comme tu na niveau salango même avenir. Oh, osala mo bala na palais. Mais obimagana mobali moko boye le même avenir. Nzambe azalaka na biso parce que biso ba roto sambela makasi. Si. Biso to prier rapena. Donc na ko comprendre que Nzambe na bana ko sambela akoko sanga jamais. L'église. D'abord. Quand c'est bien bato pève. Genre vision sur rien. OK. Donc Nzambe na sambela akoko sanga te. Ezaka moko mususu na bima na ye. Rien ndako. Chez moi, à la maison, ils ont na koti. Nazara suivant ceux qui na commis na palais, na linga ya mo beta moto na coin. La fani na zomelo ko na ya pio. Na zongi na lali. Et tomba ke ton na ye na koti pe mo na zaki o la moka. Na soli na mona ngala bino na yo lia ceux qui na ye. Na déplacer mon pied. J'étais en kilote. Quand des à la rose et quand oui, 26 heures. Na yoko zonga ba 22, ba 23 moins. Là où ta mona nanga et pas ba voisin. Azolela. Mon âge. 4 ans. OK. Azolela. Mais na tout na bi mais yo zolela ero boy po anima. Non, est-ce que maman bango to ka yo pesi mo Congo ye pas bimi. Donc espace il y a 5 minutes. Atiki mona na lalité ya bimi. Donc na zui mona nanga to fani na balabala. Posez la maman. Plutôt c'est la maman la bangoya. Et ko fa na fait na balabala à 23h. Le même avenue na moni maman ya mona nanga wana azobima na lopango moko boye ka le même avenue na biso. Quand on a bimi la porte, elle a dit bon. Réaction na ye on a monné la qui parce que y a ça qui n'est éclairage on a qui n'est un peu moins mobile les qui la porte là. Azo bon sa robe là est bien, azu foulard à tienne à tout. Na saki. Adef sabiloko. Rien. Bon, na zui mona na koti sena ndako. Donc ça la qui na la ici. Aiba ki teke erwana a romona ngala liboso porte. Si. Tango azoya akota na porte amoni nga sikoyo. Ça fait libanda. Et azaki déjà bâti. La première question. RO 23h tu vois. Et pas bien le pan on a ko sala nini. En tout cas, na beta capacité. Mais le jour on a compris était ndenge esprit on est ngai. Na ndo beta ye le bosso ya porte na biso le pan, de son foot là. Si na parcelle wana. Et bah toi ça qui coûte déjà roula là dans le pan on a pas bimi puis na pas porte. Maman moi bisingo abino.
fille ayaki déjà bandaka là. Et puis ndako azo bimila place azalaki studio o ezake ofungoli porte omoni mala moko mbetu mais epa na yaza na chambre salon. En tout cas na salaki o nga na salaki les garçons là il y a se défendre en tout cas. Pardon s'il te plaît. Tant au bandit ko betaka madame ezali que kanda wana yi par rapport ya ndege apesio akatelo lingala ou bien yo moko s'enflammer ba. Non, kanda par rapport à ce qu'on a autres là yo tikeli mwana nga. Yo bimi na yo zozongela et puis place yango eza studio. Moi jeune garçon moko boye ou peut-être il aime ça coquin ngate. C'est ça. Donc la moi d'abord un akiti si valeur nanga. Akiti d'abord un valeur ya famille nanga. Parce que so déjà moto keyo ozu peut-être obi kena zu fartir pour na bana préparer pour na liba les blagues té hein. Na za jeune menga na salango. Et na bando beta wana garçon na tonga bimi afunguli porte alanga sala sambla. Fioza qui a été mais la fille tellement la beta qui est déjà abi que non a outi na ndako. Sali oui salamaki. Moi, j'étais dormi dehors ma maison, na véranda. Na lala li banda 6h du matin. Donc, je ne voulais pas entrer même à la maison. Donc, na boagi na sa na ata tout le monde na boy na misu parce que niveau na koma ki ngeza pe mabe. Na invité ki yango na lala li banda 6h. Na bimi na ke pa cousin moko. Le cousin on a commis offrir parce que tellement déjà bâti. Et l'ongolanga moi ba stress. Retourne na bengi bayer na biso c'est carrément il faut que moi je quitte ici. Donc obimananga awa le roi ça na moi ngai bo pese mon garantie kende. Tu as un pardon t'as la pété. Mais c'est déjà bakangi osani. Pour tout ce qui est pardon, ce qu'on a na moni, ils ont été sur le même moko. Siko. Ici, d'ailleurs, on a vu souvent. Comme son nom, on a la palais. Ce qui vous suit, vous pouvez bon wandako. Comme ça, à Kena mona, à Salama, mais ce qu'on teka. À teka pour na mona, on a non dit, on a bandé la vie à zéro. Et famille papa na bango benganga, na kutana papa na bango mais on bien en tout cas. Ndenge na sala déjà orphelin de père et de mère na joie qui a sa la mère nanga maintenant on sali bongo c'est que mokolonga na zonga ne c'est qu'il faut ba père na mère nanga ba zonga na en vie. Donc je dis ça na famille na bango parce que na satandaki na ngote vous allez bien nyoso senga ba osela yeso geza na parler na yo la ranzala te mais OK Luka jeune moko na studio jeune ango aya ko luka ngai 3 jours après tout solanga na bi ceux qui nazaki soda peut-être na beto bal na beto masasi parce que tu dis que ba soda so moi c'est un problème wana pena ko bikate na se pena so nazaki soda menanga na beto masasi mais wana na soda te yo sa lokola nganga na lokwa yo. Bosala amour na bino. Bosala amour na bino. En tout cas, je n'ai pas compris. Il y a un bazo banga menga j'étais tellement calme. Je n'ai comprendre que Isaac Nzela nangate. Pour ceux Isaac Nzela nangai la fille à question alinga fanda tito zala na minito. Je préfère que na vivre na boye. So na fanda so na ok na ngani la bimaka na kebo so na sombelo na nga rolia je mange na meli je rentre je dors. Ezaki moto moko bimi ou ya pena ba servir yo. De la fille lelo a remis sur fandi. Ozaki ton ya koluka koye ba mbandango il est peut-être ça un bon belé pour tout na quitté vie. Non, le type a question ça commissionnaire. Commissionnaire. Ya ba palais. Sultan au commissionnaire ya ba palais. Avant d'aller sur le studio. A rota mo appelle monsieur banda tongo à côté mutu na palais. Na mi posa ba question na tuna la fille. Olandaki nini?
Pour ceux qui ont qui na makamusu peut-être il fallait bisangai. Ceux ça que ate mbaye na ngata la boye ma place muso ça boye. Peut-être tu vas arranger. Si. Mais tant yo ki mbala moko sali. Donc on se faire justice yo moko na iloko nga na yebite et puis na avenir. En tout cas pour na bima na moyo ka suni. Na mo bima 5 heures lokona kezo mapa. Pour na ba so bato balamuki ba mona nga na qualité bazulanga na avenir. Na nde na solana na bato na vimba mona ke no garçon ne kasi mo sini wana abima na garçon mo za awati. Action na bimi ko zonga na nga palais na mso 0:1. Na yokuta bomba lali na beti porte parce que ça qui ndako na ngai na beta porte na ye mange d'or na ciment ya ndako mena tiki bango na mbeto. Bonjour moi parenté au herbe bon c'est bal. Mais par exemple on a été que moto peut-être wa ko parler nous na mariage moto toi ça paraît soit un bon conseil on fait ça bino. OK. Ouais. Donc je fais des momiers ya kosola na ba pasteur. OK. Ba sengela ye pardon. En tout cas na bisa basala nzambe na ko jamais ko décevoir bino. Vous avez peur na biso mais ce que ça là qui peut-être basala ki ngoyo papa. Mais évitez là monsieur ngobo la Bible. Donc na ba pena non na ngeti kana no. Lelo yo commence ko fandi ko tala pistati na nga pour na bloquer été. Ah, utika ye. Il faut pas tala bastati na ngati. Oh, bata bastati ndeni oluka madama zonga. To lo yoge seka motema mawa. Ngala bloquer mutu te. Na ngapela tala pena ke no peut-être mutu na négligé ki comme des boy, azande boy, tala ko pena bastati. Akombela ya moso abengi bon. Na bloquer été pour nebi ke mona ça. Usala bien. Donc yé na kokolo ba ke na vie na nga aucun jamais moi na jamais na kokolo ba aucun jamais na vie na nga. Asa makila na nga. Ouais. Donc je le droit ya kozala na oyo nyonso ekosenga po ya zala bien fona sala. OK. Comment so abengi nga bon. Allô, solaka ne bien. Boni oza bien, boni mwana, o te mwana kutu boy. Bon, na oleka. So na oleka te bon. Ça les transfert, c'est tout. Dans tout ce cas-là, na terme ya mwana pasa na kati. Mais yé de vie boy en tout cas na lobango. So na mone na nzela na mo iloga de moi vie na ngai. Vous allez en ndako, vous foutez la ndako, vous foutez peut-être $100 par mois. Bazoni so sima. Ngala koma ko lala na ba hotel. Pour la lukana kangana nous les sous garantie pour notre ticket bon garantie pas sorti. Mais ce que garantie na tourner aux joie qui aux une ndako to comme aux fane pas la blesse comme on est belozo c'est na ngoni. Pour na ba ki so ngopo au sala so ko sala pour na mwana na ngai. Voilà. Mais comme ko benga, bon ko benga na ebisenga na ko benga peut-être aujourd'hui moi c'est dans mon téléphone. Non c'est mieux mon abinde balobaka. Ça comme on a c'est la voice. Voilà. Comment pour faire mon assez la voix. Mais on occupé mon occupé te. Imagine toi que na yana bangwa liboso. Là na mon 6e humanité hein. OK. Ils ont présenté. OK. Anéo. Donc si et comme on a niveau peut-être na mona wana liboso alobi ke yena mère wana ba tikala ko sola te na vie. Ah tika bongo za makambo pa na mamati. Yo como ko tsa mona barando na bino. Na lobi exemple moko peut-être kangi père na yo. Na likango moko boya za bien te o mama na yo aleki. Na ba jemoko ya bien te na ba terrasse. O leka oyo pesi papa bonsoir après tu passes o on s'enflamme place wana donc s'enflamme ndene ngasa ngamba papa ya na wana sa ba couple ba makambo papa yo mwana non yo zo ngoko tsa mwana no rando ya vina yo papa ba kuti si mwana rando te ya vina ngai mwana eko comprendre que eloko oyo basali papa eko sala mate. Pas Jonathan, oui, mais nous sommes mais peut-être que au régler qui m'a cambo na katinini, madame sous son boy comme sommité. Pour au locato y ba base, et là on est salagi que madame a comme on a dit, ma so katsa lupango, quoi qu'il nous lala, nan studio,
Tandis que Azana Nios, c'est pas naïf, aux autres, on charge la Nios. Elle m'a dit rien. Elle m'a dit rien. Au confond, on a tout dans mon tour. C'était quoi, mais elle m'a dit absolument rien. Il y a qu'on comprendre que ceux qui, tant que Zala n'est pas là, peut-être que ça la marambouana. Pour moi, que moi, si peut-être que le deux familles va koutani. Bah, si moi, ma sango, tu peux sarawana. Bah, tu n'as pas parlé, mais non. Il faut ça la maman. À toute sa jeune fille. Parce que c'est ça qui est Kobimana, on a yé, on a un petit tour. On met le homme, il a zongi. Parce que, na moni, on a un quelque chose qui maman mokolo, on a jeune fille. Ce que l'on a bimi, étant net au bundaka, on a ça au sombi. Tu y en a tout une question, yo pour l'ingo comme commissionnaire. Il y a un qui sa demande. Donc, la famille n'a pas bisanga mokolo zongi la fille à question, c'est que tiki biso famille na yo bozanaye. C'est ça. Choc, hein? Donc, tika leka moké peut-être à cause de peu mbeli toi seninga personne na blanc na kofi. Mais oui. Parce que c'est abominga déjà. Si. Là, sur yo qui ina moto na yebi fi na yete. Le temps d'esprit nanga peut-être on a zala nango yo yebité. Tu vas aller là-bas au Kei, au sale au sala, après je pas dans au sale au sala. Au kanga ba faire nango kangipe maram nanga. Dans la sala kana et là on attend la vie. Ceux qui n'a s'engagé na moto, na lingati moto na très chéma. Moto na moto na tant d'esprit na ye. Na Rosalem c'est peut-être na maçon. Mais là monsieur na simbela kotonga na ngala monsieur ba parler na kisi na ngamo quelque part. Moi si aza na catégorie nyonso ya ko nuire mobali. Tout le monde a honte, tout le monde a la réalité. Si. Donc, il y a ceux qui pour la msunga mo mobali peut-être je sors na uti mamnanga na zongi na ndako na se discipliner. Ce que pour nini yo moi c'était parce que balo na bino bozaba ba cher mo c'est tellement faible. Au qu'on fa na be muta peut-être lobi allez on a limité cop pe na lobi simba pété. Ma kuta na mutu mo boye apé ce lo mo peut-être o yo zaki na ngo pour ça. Sur esprit d'irrité au kinder. Moutouana au yébité, place au kiazanani. Tant aux zones en na yo, c'est massin au memeli mobile na yo, to memeli na katsanda na yo. Parce que mouta projetaka palin ou habike non na so pas la palin ça moi si. Biso mbali to bima quand madame so 5 heures na zongi 2 heures na kiluka. Mais maman ya ndako yende moto akangaka pe fungula palin. Donc, on a comprendre que à Fungoli, il y a ma belle avinanga. Et dans le qui tout là. Mais attends, papa, je n'attends pas. Est-ce que tant que vous vivez ma belle malgré que on a triché en cachette, est-ce que on a sentir déjà moi vers ses quotas ou soit moi ma cop est bloqué déjà ou soit vous allez bloquer bien malgré votre tricher. L'émission est la vérité, réalité. Si. Et comme la maman mon peu boy, vous en avez n'embête mais non sentir rien. Oh. Excusez-moi. Non sentir rien. J'ai pas aussi sorti na yé peu boy. Bana 0 RT 5 heures na simbi pété. Et on a bien mon temps dans l'esprit na yé. Tu peux pas cop, il y en a qui ending. Mais le travail pas en a parlé. Yo suko ba cop na yo, bien que malgré la kinyora. Bon mon ni babylon monsieur salara. Au profond n'a pas boyé. Au milieu de la journée simbilioté. Ah non, normal peut bando simbat. Tout ça bateau. Non, tout ça bateau. Mais na bande ko sentir par rapport parce que comme on dit au rosala ceux qui nous en a moins na mobali. Tout ça na ba relation tout ça là peut-être est indiqué tout ça na ba relation tout ça là kanayi. C'est ça. Mais tant on a quoi arriver ko ça la monter. Donc d'autre part, on se protéger là. Na mamlanga na sala va protéger nga va bi que attention ko kei peut-être maman robo ko freiner o yé pena bo épée cassé vous en bien mais au côté na palais cassé o lali mbala mo titongo et bané pena ko arriver et tant nga mona ko mona et lo ko ne sala na misu ngai na lobaka nzambe merci
n'a pas peine tout quand ça mais merci. Non, il y a délivrance. Pourquoi pas? On a trouvé une délivrance à Makasi. Pour ceux qui n'ont pas continué à jusqu'à maintenant, peut-être, n'a habité, hein. Ok. Il y a la même chose par terre. Et puis, on a qui montre moi, il y a esprit, il y a mamlanga, il y a d'esprit nanga. Ouais. Mais là, on a mamlanga, tout. C'est quoi? Et ça, soit marcité. Donc, la fille a question, Nzambe ou to sambe lara. Nazib sara Nzambe a zong silaye. A zong silaye. Puis après ça y o yazo luka na vie. Et puis dans le bango vie na ye a obala kate. On nous a la maman ban. Dans le bango devant le deux familles. Que vie na ye a otikala ko bala kate na oya salama. Soka qui n'a pas prière peut-être à qui n'a semblé Nzambe na bien. À confesser. Comme il s'est casé moko. Yamasanga. Mungwa. C'est un symbole. Ici, c'est. C'est un symbole. Mais ça balate. Oui, mais c'est un symbole. On a un sarabatou. Près d'autres, c'est un balate. Voilà. Ouais, on a un sarabatou. Près d'autres, c'est un balate. Pour tout le monde, on a fait moussa comme Fanny Boye. On a pas près d'autres, na bala, mais non, non, balité. Mais si déjà montoyé, à sali ou à sali prix, à joui, fartir. À bongama, malembe. Azo un jeune à féliciter. Pour les raté, na âge dans la zaboy. Si. Là qui n'a pas la maman, c'est parce que na linga qui la fille. Na moi qui n'a pas la bataille zimi. Na comme ma aventurier. On a zora moqué, attends, on a eu 10 000 francs. Tolia. Si on a eu $20, tu commis Nzambe. Oui. Mais hier, à comprendre qu'il était. Sur le Romoloka. Azonga, mais c'est trop tard. Trop tard. Mais c'est pas non, attends, abandonner mon kili. Mbala ceux qui combien de fois. Nanzela nanga, ou les cas sauté. Parce que tu as déjà raté. Chance aux allègues nango. Et si tu as les garango, attends, yo brendo, tu n'as jamais. Kolingaye. Problème, je peux ça, la domination, hein. Mais je sais pas, je me souviens, il faut beaucoup prier. Même sur la domination, puis bâtir au lit, moment où comprendre les soutes. Moni domination, oui. Mais tant le balanga qui est pas pendant que prière. On sait aucun sait l'autre, hein. Mon esprit m'a dit, pour en vous tout, mon qui est semblé aujourd'hui. Non, si l'on a fan d'arraner baraté et l'on y arrive à passer à la bombe. Mais n'a pas Nzambelanga. Bon, il y a un Nzambelaye. Il y a un Nzambelaye. Ou alors il sala. Les lois c'est pas na bango. Ah, ça chez les parents. Ah, ça va kasi. Ah, ça n'est pas na bango. Ozola qui nda ko vendre na mwana. Na ko sala ngote. C'est pour la protection mona. Pour na lobalite. Na ko sala ngote. Pour ceux qui n'aiment pas pesa nga mwana. Alingate. Et ça n'a pas faut bala sous mwana ndeto yoka. Mwana bi dia père na ya ponte. Mwana bi dia père na donc tata koli. Abi ke pas Jonathan c'est mon père. OK. Ato lagi c'est longa papa mo asiko. Mais soit moninga o yambang. Papa ni. Pour eux autant pas na nga makila na yango zana. C'est ça. Na bi sai kaka ba bonne chance na vie. Na okutani na nzela boye. En tout cas, madame faut na battre ma place mo kina mona ye. On a mon des mois personne ou on a zalana ye. Mais auparavant, elle n'était pas comme ça. Donc comment on a eu la fille on dit matin à cause de l'occasion. Et comme sonner on a quand ça peut-être ceux qui aillent au lukanga toko bunda. Mais non, na ko sala hote. Oh la fille a poni, ah ça la vie na ye. Donc na ko tele matin na bunda pona mwasi ke. Mwasa na boye, ba mi balwa bunda pona mwasi na bon, na mona bango bona ebité. Te sala bolingo. Non. Non, moni bolingo ngo, yango na moni batu baso mi biembe ka pona ka bolingo ngo. Oh. Ah oui, mutameli sniper kwa kofa ka pona bolingo ngo.
parce que pour ils ont bien té or betango kara ils ont té. Moi le premier jour ça m'a piqué le kona kufa. Oh le jour na mona événement bona misu nanga na la té hein. Maman le pont na biso place na non fouté là. Mon kem ka fongoli ndako ya talinga. Est-ce que na zakaka? Moi je plairais na lela boye na olela. Moi nanga mobali wana na olo babazana yona. Aolela ko papa quoi. Siko to tini na mutu amona wana. Mwana zaki ya moswala li to tina katsa fois simba ngapa lala. Siko azuta na ye na zaraso na ye te comment soki awasoni na téléphone maman na bango. Papa ya to lala ko. Tu vas à âge? J'ai 5 ans. 5 ans déjà. Oui. Non, après, papa ya to lala ko. Donc, et comment ça l'a passé? J'étais pas à Kinshasa. On a déplacé à qui? À Bengenga na téléphone. Appel vidéo. Ah, on là. Moi, on a joli là. Ah, papa, voisin, peut nous tikanga. En étant, on a eu qui n'a pas l'effort, on a là. Et puis, il y a un moment là-bas. Place Nazabaya. Na fanda pena na batu boye na ba petit frère na tout solo là ba ye na mimi mona pas fandi wana bon tellement le zaki susu bon ye no monika le wana siliki na moi c'est so comment je monika ouais normal on a zaki na pesi mona ba kina bango mes filles wana a bala terre c'est quoi là que la maman mwana no so que simple na yote pese chance kende na écouter mususu pour moi na zana kati oh ya salanga. Il y a un salon qui est soupir. Mais qu'est-ce que vous faites souffrir moi na kati? Parce que moi na zana kati, so y est pas bien te moi na pas bien te. Aza bien. Aza bien. Ça linga déjà ça bien. Mais na ebisa kaye kaka. Loka tozana na mukilo ya se o nzamba kila tu nyataka mabele. Soki. Babali mariage. Le masé que ngasi na kufi. Mais quand je suis comme ça, on tika la jamais. Aolingane mibali, aolingana ye, la msubo abota ye. Je parle ça avec regret. Non sur la main. Nazoka pasi par makambo na sala. Et pas na ye. Comment la jeune on va na kanda ngoti wa. Nazara na kanda na été. Kasi ozolo baka déjà bo. Maloba o za na ba puissance. Au moins on peut se réaliser 40 ans azoba la te et l'autre. Ngako to lancer pena bongo. C'est quoi le bon oh ya footinga be oye pe fa footati c'est que c'est mon pardon parce que koyoka yo bo c'est que uzana moi bolingo za nanu yango wana uzolo brenda tala te pardon na sengi pardon makasi koyoka moi mbali ko témoigner bo c'est pas tant ozo yimaka bo yango zo mona pe ba via batu mususu ebeba kaka. Tu vois, si vous m'avez on fait cette super invitation, nouvelle tendance, c'est une locale. Nouvelle tendance, c'est une locale. Il y a une mystique en tout cas, pour bossana, il faut au linga mutu mususu pour ba choc wana esa nini et longo. Siko yo lingi ko balate, on attention, il faut nous attendre. Attends, ba combien? Ah, tu as bien attention les étudier pour normalement l'aime ce peut-être au muso ko ya ko sala muso please. Ne la fan ni boy oui ba Bablo monsieur peut na ba chombo ba lingo na téléphone mais zota le hobby na fana non esprit fana non assez pour ça on habite na sala on pour non ba ke na sala on pour na proveiller non so ki on sala na bon asa moi aussi mais nga pele pa nga en tout cas nzambe likolo mo nga na lo bango na plateau na zana no na tawana na mutena minute tant on est commis na bossé maramona salaka et salanga o ezolingi salanga et après total maman après to basi la raté mbali pe basi la raté hein là mso mona mona moya chic azona monke montel là mso yemo là mso moi sa vina ya lobby papa na bango to bengana na ye avant-hier ah papa bon ya nga doit bien oza bien ah oza tala mona te pourquoi en tout cas papa mikolo yo
naza na mbongo te nakataki bongo wana toza na mbongo te mais papa fo otalaka mwana ngai wana mwana na ngai no jamais nakoboya ye so naza na posa ye nabengaka na yeso te nabenga mama bongo tosolaka oh mais présence ya mopo ye bazolinga babanda kobendaka nga lisusu mpona ya soki na ye na ofanda peut-être na bapara ya ye la fille te na ofanda ye na mwana tosola soko nga nalingi relation wana te yini fa bakomi kosola yango trop affection pe komozonga eya makambo mosusu eza bato voilà oui loka de asi na boyaki dans ma vie en tout cas net je peux pas le faire mais basi babandoki nga mo pena na yo comprendre yango banzembo bavene biso bana oyimbo toyokaka ke kolia na mwasi eza kolia na ndoki c'est ça que je vaincu que basalelako nyonso naza kose vante te naza jeune c'est ça ma oyo nazala ngono ya moke nzambe apesa ngai nakangelaki motema te epuis nakofana bi te osemie bino kutu bolia bolata me nga te parce que naoluka ngo mpo na bino voilà nga nakoya boye na ye bon oyo nazwaki na journée c'est ça bon eza ndeni kotisa na oyo ezangaki mpo toza bato wana salon mpe nako oza na écran oza na makambo nyonso abonne ezangaka te olandi ofungoli porte mbeto mbala moko c'est quoi ça leo natuna eloko nini oyo esala yo mpo komansi na baniveau oyo kolela na ye ntango azolela nasenga na bi nazomona ngo eloko te epele oyo nayebisa na vie bato bapesanga kaka passe na vie ce sont mes parents oyo bapesanga passe na vie olobi mwana liboso aza na age nini genre 18 ans 18 ans obotela mama mosusu okana ye wana te mama mosusu mama bango aza na ngola deuxième mwana nde ya mwasi otokine ya mobali tozali na ya mobali lisusu omwana kasi mwasi te et puis sikoyo ye nde tozalaki ne na palais parce que mwana nga liboso azalaki mpa na nga te mais soki awuti sika azalaka efamille mama na bango soki nazala te akotaka na chambre na nga azwi bilamba na ngai azwaki ye wana masa na nga siko akolinga te ke papa na ye akomansi na baniveau wana non aosepa nango te mais banda mokili mais ali yango bozokende bozomona te ke eya okoma bana mama te boye omona ndeni bon toko pena ya troisième c'est que pena funa bale mbala assurance ni tokozwa kasi obala c'est que ceux qui on a besoin c'est que funa bale mbala moko utilia lisuti en tout cas la fandi po bah je kokole ça déjà moi on a présenté eza black te si et puis nga na bisaka parce que on tamboné na nzela boye babengake leki nanga petit frère oui to fana ni to fana terrasse to mbela pena gumoko nazo aza mas nyonso anga na partager na ye parce que ça moi nga liboso et puis affection oyo moi nga zaki nango epa ya mama wana na ebité babenga na ba téléphone basolaka donc basala mama bango la msongo na ebité oyaka na palais boy mona zaki na pesa ikutu boy na pesa ikutu lambano wana mais nini yabisinga ta biso bon ce que mona to sani donc comment copier na même moral mais les jours où ayoka li solo oyo abaye a bloqué effacer ba solo sauter c'est fini et puis comment ça dans la poste leki na peut-être fois bisanga papa jour to keta là na yé moko bweza sauter donc brenda vie ça na réalité et ça na réalité ton nom to confiter to komona ba réalité si bon mona o vivre qui vivra verra quoi mais on nga na moni non et c'est ça on a pour sur linga basi il faut linga comme ça tu es responsable ba doso mo bolé papa ya makambo okoma pede ngabi non ma pede ni na pena noko mais once on metiki ba linga yo dans n'importe quel temps na ko sala bien on a te na ça responsable mo zo ba très bien ça donc éducation ni non on peut ça bana wana moi on a des bourses au bailleur ça na posa linga et puis moi la jeune ba acha comme na ngo wana ayi je mabela malamu c'est ça na rolinga te que non père na mo ya jeune abaluka ra place moko jamais
ton approche évolution de la vie. Mais putain. Puis voilà bon. On regarde tellement. Ah bon? Tellement. Parce que au retour mon aïe, au Kini passe pour faire des moutons calculs à zate. Ça là, avec maman Nanzel. Ouais, ça bien. Oh. Encore il y a le choix. Ah, ça bien. Donc ça peut bien. Ça bien là, t'as bien. Ça bien. Donc pourquoi que le bobby mo qui place mo faire des boy, moutons calculs bien balance zate. Mais na tout naïe. Les aïkine, oh t'es un solo là. Ah. Yango soko sa moto yo yebi love te. To na bandi ko pa kolinga basi lelo. To zaika yo mutali boso tonga na bibina mukili mbatu na busa boti na kutena yo malama mais non. Maman ça peut-être yo sala ngote. Donc comme ça oko ça na o jamais yo ko ça. De 21h à 23h. Bo solo li solo nini. Oko bisa que non to na kosa to longwa awa to zonda ko mususu. Et puis les gars tant so bima na porte na ye. A fongoli porte ngana beta la fille na porte na ye. Omoni pena que non mbeto ndenge dress al raro c'est panzani ngana bi. Ah! Jésus. Ah nzambe. Jésus. Nzambe apesa yo kimia. Nzambe apesa yo kimia vraiment. Nzambe ayeba kopesa yo kimia consoler yo pe. Toyebi ki muteme si ezoki ngai étant que moi en tout cas na singeli pardon ils appellent son singeli pardon azaka maman mwana bon on ne sait jamais ba décision bilo mo ndem to rezo. Merci beaucoup Nouvelle Tendance Télévision et remercier yo. Merci. Et puis en tout cas courage de jouer au bêta réalité au memeli biso yo ya boina nezalati. Alors libango zichaku yondeke kosekate ka ndenge to yesa rabino et ça là vraiment pas si mingi ndenge ndeko na biso azu mwasi atina ndako ye mwasi wana nzoka trechara na ndeko yebaka te agata mwasi wana maison bien équipée mankarano eloko te mais ya kokamwa 99 jours ya moyibi jour moko 100e jour tongo ekoka mboye bakangi ye ayoka te babenga ye te ye moko okota zokota moi déjà ke ndako madame azate monsieur abimaki amela mwa moko ndenge ka ezalaka na quartier ozonga zozonga boye madame pa azate ye pe akende okota en face juste kaka en face ba lupango mobali yango soko otali ye na mobali ya papa mono baza ndako moko te ils sont même pas de même niveau et osala ke mobali oyo ye mwasi ake kotriche wana azalaka na ye nzoka commissionnaire. Imagine un peu choc au ndeko na biso mobali sili kozwa motema na ye mwasi okipaka okende pe déjà kozwa facture bone vous apprêter déjà moke ba robima na famille pour financer makambo akoma femme légitime na yo mais et ça là que madame akesu ko tricher na mobali mususu aza commissionnaire bon na yango yo ça là que papa amonaki ke basa séparation yo mama kende zo garantie ndako kende ovana nanu na mwana kuna ngape koto na bandela vie na ngai et tout et osaka ke ba voyage na ye bon biso batu ndenge totika la kabone esa kabino ba commentaire wana ezaka pona ba fingi te kasi ala kapona ko pesa baninga conseil ko pesa moningo azoki pasi ko pesa moningo courage na ba idéologie biso pe o totika li ote ba ozwa maele to ba ozwa sagesse na sima ya ba réalité ya baninga qui vivra verra. J'espère que tout comme les gens dans ce émission biso. Merci beaucoup à l'assistance Papa Kams. Merci beaucoup l'assistance Nayo, à la réalisation tonton Gédéon Jordan Panzou. Merci beaucoup tonton Jordan Panzou. Merci beaucoup. Alors Nzamba Pambola bino borges boutika dit pourquoi pas mon boss Alain Dele. Ba lui porte azaka imoko Nouvelle Tendance Télévision Yabisuni Makambo. Merci beaucoup à tonton Marco Gauthier depuis Belgique, il est pas partageaka magazine na biso vérité réalité na ba statut na ye pour lisaka maka donc chaque jour apostaka statut na ye kaka chaîne moko Nouvelle Tendance Télévision. Patrick Badi Banga merci na yo papa ma passa ye on est bien otilanga carburant pour être na komana attends na chaîne pourquoi pas encore participer jeudi ba honorable
maman ya Dirka Koussoufloki Dada, Cécilia Soraya, Bazara on participer na magazine Nabiso. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez à la cloche, partagez massivement votre magazine, votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes toujours là 100% pour vous donner, pour vous informer 24 sur 24. Chaîne Oezalara, Oesili, Oelandi, Oesili, Tozara. Toujours on a pour nous. Quoi informer Binom Basango, et Pesamelaka, Biso Nyoso. Alors, restez bien. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dans notre épisode de magazine Vérité et Réalité. Restez bien. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda, musala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga penda alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessus te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.